ba musicien ya Fabregas bakimi awa ba musicien Fabregas bakimi Fabregas yo penza obulandaka exemple papa te papa bapimeli ba visa yo siko ozwi ba visa olingaki koloba nini papa bapimeli ba visa me yo ozwi mpo longola soni ya papa bino boitilizaka kombo papa to ndenge nini tala sikoyo makambo ekweli yo concert ebetami lokola répétition oyembi na salle lokola moto ayembi na fete na tike pe ya moins cher bamusicien bapakati susu mbangu likambo nini Fabrice yo moto kilisa ya Mr Fabregas botala elongi na ye ye moto akilisa ya Mr Fabregas yo moto kilisa ya Mr Fabregas yo moto akilisa ya Mr Fabregas yo moto kilisa ya Mr Fabregas ndoki okilisa ya Mr Fabregas ndoki atika te nini yo kilisa ya Mr po nini osali mabe mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, maestro Fabregas oyebi bien poto ekoma somo surtout na Congo. Eza nango mpe na bamboka mosusu mpona koya poto eza somo eza kaka na Congo te mpo baoyo bakatisaka na mai eza kaka bakongole te baoyo badindi na mai na nzela ya France ti Angleterre eza bakongole te baoyo mpe badindaka na Méditerranée baza mpe kaka bakongole te donc eza na bekolo ebele koleka bakongole alors fo koyeba na Congo principalement fo nalobela Congo yo uti Congo poto eza likambo etikala so likambo mbongo te eza nde likambo ya visa mpona kozwa yango eza likambo ozwi yango mpe eza likambo pokota yango wana ndenge oza wana olokalilaki mpenza bien mpona komema bamusicien na poto mpo soko otuni ata moto oyo aza ne prophète te olobi apeso prophétie aholoba no bamusicien bakokima aholoba no kutu mibale te ata yo tuni nombre combien akoloba mibale te akoloba no bakokima plus de 4 oui ata aza ne pasteur te akolobelo soki mpo olingi okende epai ya bato bino bokendeki bakoloba no kaka bongo ata mokolo wana bademo bayaki te yango Fabregas likambo nini boye en tout cas eza vraiment kokamwa tala sikoyo okende na liyo yango beti concert ebetami mpo bamusicien nyonso baza wana kolongola te na badanseuse même na merveille ya mado oyo awumeli surtout merveille ya mado ndenge awumeli bongo merveille ya mado oyebi kakomi na 27 ans 27 ans mwasi nyonso na mokili oyo soki akomi na 27 ans ata azoloba aza nano jeune mais soki nanu bafiance te bakeskese eyaka na motu soki nanu bapromettre ete libala sire mobala sire
bazokende na mariage motema ebetaka bobobu bakalikili ekomi ebele. Soki olingi tuna bano bazorenie babotami lelo oyo baza na ba 20 ans, ba 21 ans, ba 22 ans. O bazolinga na bango kutu te moto ya kofianse soki otuni ye awa yo olingaka bafianse yo te olingi nano osala vie okobala na age nini akoloba no juste 27 ans. Oui, soki 27 ans te yeba na se ya 27 ans. Soki azokotisa mpenza mbongo ebele amoni efutaka akoloba suka aleka 30 ans te. Mais 27 ans merveille ya mado akomi nango. Alors aye na poto ye mpe na posa kokima surtout na age oyo aza nango ayebi lisusu ndenge awumeli azoriske otia ye à l'écart. Kanisa yo moko maestro merveille ya mado na yo kuna na ba dernier mi-temps oyo na ba dernier temps oyo bodiscute combien de fois. Kanisa yo na merveille bodiscute combien de fois. Totia bana 2019 ou bien 18 tina mokola lelo bodiscute combien de fois. Bodiscute mpo na likambo nini yeba kokima aza mpe na posa tikala mpo ayebi ke aza na riske ya carrière. Ata kutu boza na love na bino ya makasi ma yebi ke yozali yoka moto oza mobali oza musicien yaza sindi le carter. En tout cas papa bapesi visa te me fala ozwa mayele kaka na koyemba soki wera te biso toza te non wana toyebi yango me lobaka nalingi nasenga visa na tiki lokola papa kenda kosenga bapesi ete na tiki soki batuni yo oboyi pwani bakopesa yo te yo lobi non lokola papa bapesi ete ngai bapesa to bapesa te eza kaka risque ya quelque chose nayebi yango te me ya risque mpo papa bapimela ye visa boye Zenith alinga kobeta sala monene mbala liboso ba voyage na ye bapimeli ye visa na kati ya Congo pe sale makambo tose bongamaki shoka bongo papa zwaki ebongi nga nakende meka te parce que nga mpe nakokozwa shock. Mais ça clair soko ozolobaki soki wera te mbele bino mpe boza te berite baza te alors koriske te omonaki wera bapimeli bavisa omoni fere abeti te ozolanda te yo bapesi yo bavisa ale bamusicien na yo na badanseuse baposte mpe bavisa ngo geste nini babosalaki siko bakimi yo moko mpe kutu olinga kokima heureusement yo ozalaka deya na mokanda poto olinga kobosanaki groupe eza ya yo Fabrice likambo nini obosali merveille ya mado koyoka soni te kima kaka poto yozosaka na mikili ya bamoni mikili bakiti na Roissy Charles de Gaulle direction Lyon bakoti na train bamoni train yango ezoleka ememi bango bazomona ndenge ezokende na vitesse wa kanisa moto aya poto te aya Afrique auti Afrique akiti na poto na aéroport amoni bamindele ebele oyo amonaka bapatron banani batutu nakomamona sikoyo na mindele normal bon ya bando banga toujours akoti sikoyo na voiture bayambie na baparisien mikiliste bato yembaka bazosekisa ye akute na bamike niema ata ya kala te me aza journaliste moko azopesa elengi
bakota siko na kata train bango na direction Lyon bana poto bayambi bango lokwa bastar bana poto siko bango bakosentir ndenge concert na salle moko boye batali salle batali masanga batali biloko ya kolia batali bamuntuka batali bato mosusu bayebanaki na bango aya na dernier décart basololi mpe ayebisi mpe bisika sala na salaire poto oyo bamusicien bayebi ndenge baye wana so bazongaki bayebani te so bakoya susu lelo d'avance bayebi susu te so bakoya poto wana meme ntango soki yangiama yaki awa azwaki bavisa balinga bakima te tour oyo komema orchestre na poto eza likambo boyaka kaka ko ba 6 ba 3 wana mpe bakokima mais pourvu ke otiki ebele na Congo bokoma kobeta miziki na binoko na bamusicien oyo bazalaka awa bokabola mbongo elongo mpo soki bokoma obeta na bamusicien oyo bazalaka awa bokobeta meme na Zénith bokobeta meme Bercy awa toza na bameilleur soliste toza na bameilleur drummer toza na bameilleur musicien bayembaka bien nga na kota babiloko wana na barestaurant na baboite bazoyemba bayembaka très bien mpe babinisaka ntango mosuku to bainstrument koka te me babinisaka babetaka bien yango wana maestro po bando coopérer déjà na bamusicien bazalaka na poto bolinga te ekomi bongo d'avance bafacilité bino po ntango bozotika bagroupe na bino na Congo bozobeta na bamusicien poto bozorepete na bango wana miziki bolobaka ekufa me kozonga te bobangaka nini bobangaka soki ozorepete na bango ozoyemba na bango soki yoye te bango bayembi eza bongo bongo eza ndenge fo bokabola lipa gato na katikati sino te kaka basituation oyo wata kuta azwa chance aye poto na bamusicien bakimi te azongi na bango ake na bango États-Unis poto bazongisi bango bon bakimaki epe kaka me na Congo ti bazongi bandeko babolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipa yango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Faci Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli maske me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo mpo kolia en plus bandeko no ntango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te me soki oye te bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na Kanku po poto ekangami. La décentralisation, nous avons
passer en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour kotonga mboka. Fati beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza isaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza isaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza isaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.